ndenge zawana bango baye baki loko baye balobaki peut-être moi no na yavanda kaka na poto jour ya konyata kaka makolo na mboka oyo ndeli wana c'est que tant qu'il y a zalaki na poto babanda ko bungisa à distance mais accueilli maintenant au-delà il y a interdit ou bien limite oyo bachela ki ende omoninde bachela akofi ngana comprendre bien et neni na poto kuna atikali kokufa te metanga nyatiki bande kone famille moi ce n'est pas comme le ke mobala ko na âge 40 ans il fallait pas que les qui soit que na tout ça c'était anya kufa na été papa satana za partout même na ndenge bazwa ki na musika te katanga nyatiki basi bazwa ki me barapela ki ya ko ba achever. Ah bon? Oui. Donc tina avec musika kuna tindenga zalaki musika wana eloko ko protéger mutu ezaka ka bonzambe. Na kina lungo londo kuna tikin aya kotala bango aya kotala famille papa mbala mo malade bandi. Est-ce que na musika kuna bazali na pouvoir ya kozala na musika te ikatanga komia malade bandi et par rapport au mutu pasi makole comme obinga makole kilo ko otambo te aye kokuba ko menacer papa le ce qui oncle na yeke mo motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzele za molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo ai ya miso na ngai ekomi maya komela kati na esobe obongoli pasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yanga bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien aimé dans le Seigneur tika etenza lola amona bande nyonso bazola na biso internet moment bazali connecté lola efuta bino bien aimé dans le Seigneur et merci na ba oyo basutena musalo yo là je vais filomo kwa ya motema vivence de homo de Pelondre maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston na pasteur Fils Amicia la bouche autorisée de l'Éternel en Amazérique et maman Maria Bobette pauvre depuis Italie motema papa Fernando Pedro P na papi Kongena toujours sorti album qui sera sauvé l'homme de Dieu na maman mami mbunga motema papa Blaise et mbunga bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya ko bakenza maboto pour bien aimé dans le Seigneur toujours na cadre ya ko informer bien excusez to yambi le soso le pasteur Richard Oboyebi très bien aimé dans le Seigneur moi masolo mingi ezali witro salama et pas une yekuna bien aimé tourner ko so on peut ba vidéo ezali net que ba preuve au que Bokolanda beaucoup découvrir que monde spirituel monde des ténèbres bien aimé dans le Seigneur existe. Nous devons toujours être prudents bien aimé dans le Seigneur. Tous les pasteur Richard shalom l'homme de Dieu. Shalom papa. Boni ça tenzambe no azali ko sala no soma mbon santé. OK l'homme de Dieu bando bazo na biso ilobani no ko bana bon. Tolingi to partager liloba ya lisolo ya famille oyo papa akufi atiki mapango mibale lokola héritage parce que makomi kati na mukanda ya de Corinthiens zali koloba ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Quand bien même awe pana biso ezali inversé lelo ba parents bazotinda bana basala kindumba bateka bakata classe po baleisa bango mais na pensée ya nzambe ba parents de il faut bayeba na kolukela bana et na kati ya mukanda ya 1 Timothée chapitre 5 le verset 4 makomi ezoloba ke bana maintenant à leur tour
bazali appelé ya kozongisela ba parents oyo bango bazwi kouta epai na ba parents. C'est-à-dire quoi? Oboti ngai, otangisi nga classe, okolisi ngai, tango yo pe koyeba na kokoma mokolo ngai pe na bandi ko travailler, na bandi pe kosunga yo. C'est ça la logique des choses. Mais ce qui omoni awe epai na biso ba africain, penser à héritage ezalaka te. Ce qui otali, pourquoi les blancs sont riches? Pourquoi les juifs sont riches? C'est parce que Bacha accent sur l'héritage. C'est que parents ont choisi de travailler de telle manière que yamboye bana kukufa abongi savenir ya bana na. C'est ainsi que omoni bande kwana bakei même na niveau ya planning familial. Okoko te mutu peut-être abotaka ka bana 2-3 mais bana wana razo kufa azotika la bango des centaines de milliers de dollars, voire même des millions de dollars, voire même des milliards. Et c'est ce qui fait que la famille wana richesse na bango ezo kende de génération en génération. Or que epai na biso, qu'est-ce qui se passe? La pauvreté va de génération en génération. Pourquoi? Parce que ba parents pour na bango il faut bana balukela bango nde papa o moni lelo vie ya bilenge belebe et baby. Toujours le cambo héritage. Ba parents toye bana ko comprendre qu'il faut toye bana ko lukela bana héritage. Mais une autre vérité est que loko la pauvreté ezali makasi awe pa na biso. Héritage et créer toujours problème. Héritage et koteli makambu ya kindoki ya bongana nakati. Netika ya famille otozali kolobela. Papa kufia tikide mapango. Famille ya papa balobi bapesa bango lupango moko. Bande ko boboyi te balobi saba. Boza bande ko na yeto ko boya te et donne une parcelle. Bokola ba mususu bazana mboka tata leki yazali awa bandi na lupango. Oyo bapesa ki bango. Aye ko yela mwasi aya ono oko vanda oyo moko na bana te comme ça bo pesa ngai porte mususu oyo na yeba na kovanda. Bango pe bomoni que ça normal parce qu'ils ont besoin d'être sécurisés. Donc le papa a confié bavanda tana papa le. Papa le qui aye ko vanda quelques temps après makambo baluki ya keno même lupango wana bakata yango en deux bakata la famille ya papa nganda. Et comme makambo ko bendana bana baye komona na mama na bango keno pour éviter des problèmes ko comme makambo molili baye wana ko katela bango une partie à parcelle. Et ba kateli bango partie à parcelle famille ya papa bazaka satisfaite. Balobi parti bakateli bango ezamoke il faut bakata lupangu katikati en deux. Bana baboyi et makambo molili ebandi. Ba vie ya bana nyonso bloqué eloko moko te ezokambo eloko moko te ezokende. Et batata mwasi na batata leki bakomi kolobi koyebisa bango mena ouvertement yake bango po bamona bolamu kaka soki bandimi kokata lupango wana en deux. Bana pe balobi lupango ekokata na deux. Mais tozo sambela na bango ba ina église to bandi ko sambela nzamba bandi ko révéler makambo misusu. E bande ko yo batalisi makanisi na bango ya keno balingi bakende mboka pona kosenga tata mwasi na tata leki ba oyo bazana mboka parce que bango nde batelemeli likambo na makasi. Nzamba boya lokite bakende kasambela. Mais un soir aussi de sa prière na moni yana bango moko mobali aye ono papa na yo sambela ngai po nazo voyager lo. Ozo kende wapi? Nazo kende na mboka biso bana nyonso to sangisi diloko e pona koyeba na kosenga batata pardon. Frère likambo yo nzamba boyaki ya yango nzamba boyeba ki onsenga pardon. Bakende kosenga pardon. Bon c'est leur droit. Papa héritage est un droit. Ce qui otangi kati na nani na mukanda ya nombre chapitre 27. Okoyeba na komona bana nani c'est le chat. Abota ki bana mibali te. Abota eka bana basi.
or que loi epai na bayuda héritage bandai kokende epai ya bana mibali parce que na mukanda ya Nombre chapitre 36 le verset 11 makomi ezoloba héritage ekolungo na famille ate ekei na famille be c'est que héritage ezali pamboli nzambe apesi libota songo. C'est ainsi que même na kaya na bot bazoya ko contacter ye et pas yande kwaka balobi tekela ngai vinyo na bino assemble la lobité nzambe abatela ngai na yeba na ko héritage ya famille te pona ko yeba na ko tekela ngo o ezali akaba. Pourquoi? Parce que loi ebandaki koloba ke héritage ya famille kolungo na famille ate et na famille te. Et bana basho yo qu'est-ce qui s'est passé? Papa na bango akufi bazana mwana mobali te. Il a fallu biloko nyonso ekende pa ya bandeko ya bapapa bana oyo bake kokutana na Moïse mais quand même biso pe toza bana na ye soki tobu tamaki na bandeko ya mibali biloko lingaki ezela na maboko ya bandeko na biso ya mibali seke eza na maboko na biso parce que balingaki bakanisa ke non bandeko na biso basi bazali soki baza dans les besoins tosungaka bango. Moïse ake liboso na nzambe ayebisi alobi bana wana baza na raison po banda lelo loi échanger na Israël soki lelo moto akufi atiki mwana mobali te na biloko na ye par na ye il faut kende pa ya bana na ya basi parce que ce sont ses enfants, c'est son sang. Papa lelo héritage ezali destiné epai na bana ndengo ozobunda boye ozobunda pona yo te ososali une grande partie ya vie na yo c'est que ozobongisa maintenant vie ya bana oyo bazoya lobi bakotikala lolenge nini. Et c'est ainsi que même na balwa na biso c'est bien réparti okoyeba na komona ke moto akokufa te bozwine nyonso ekei na famille ya mwasi te ekosalema te parce que ça va contredire la parole de Dieu. Mais moi si azana pourcentage na ye bande ko mobali bazana pourcentage na bango et par ya munene kindake pa na bana elingi kotalisa nini héritage wana etikali na famille kelkati na famille et na yebisi bande ko wana na lobi c'est votre droit beaucoup banga te beaucoup kende na mboka te bopesi bango lupango liboso lupango kutu ya mibale bongimi bokateli bango ndambo et vous allez rester avec quoi. Mais lokola bandeko basi basalaki makambo na bango biso toyebite oui bon nzamba lobaki lokola bino boboyi koyoka ngana sokoli maboko je prie pour toi mais yo moko soki okei telema na vie ya mabondeli parce que ngana zokende na yo te ndeko akei akomi kuna ba exiger ye po balimbisa bango batinda nanu mikanda ya lupango ekende na mboka bango bamona mikanda ya lupango après bakozongisela bango nde bayaki kotinda pe mikanda asi akendaki ba exiger batindi mikanda ya lupango bazongisi ndeko azongi mais or que ezalaki mascarade parce que pona bango ndeko akendaki komitika et mwana nyonso oyo asangisaki eloko na biloko bakendaki nango c'est que bango moko bakendaki konza vi na bango nde okomona bandeko basi mibale wana baza ya na leki oyo ya munene akenda ngola na ndenga azongi na eloko moko te et yeba ye kozwela ye wapi na ngola bandi kovanda na mobali songolo me azobota te baprofesie ezobima no ezali famille ya papa nde ezali à la base. Malheureusement mobali wana aye komema mwasi na ndako ya bambingudi po bayeba na kokanisa yeba biloko moko boye na nzoto po yeba na kobota me aboti pe kaka te na ndenga zonia ba explore na bazoloba nini ye place tozwela ki ya mwana kandi ya mazala bisika na ngola. C'est là où je dis aux enfants de Dieu osangisa nzambe oyo yebite na eloko mosusu ndima souffrir na nzambe po sepela na nzambe bato balobaka ya nzambe umelaka ok soki ezomeleza mpona bolamu na biso parce que Bible lobi que Dieu fait chaque chose bonne en son temps
c'est que na tango yo nzamba sepeli ko sala tant ya mutu nyonso ezalaka présent mais tango ya nzambe ezalaka futur. Voici pourquoi makomi zoloba tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est que c'est aujourd'hui que nous prions, c'est aujourd'hui que nous devons croire que c'est aujourd'hui. Mais vous le verrez ça s'accomplir. C'est que ceux qui t'ont dit lelo, to comment on a fait na futur. Futur y a ensemble besoin de prendre na yemo. Papa n'a pas étonné yo. Esaïe a prophétisé kobota mana Yesu. Mais Yesu a kobota 1000 ans après. C'est que pendant tout ce temps-là, le Kola à cette époque-là, pouvoir et bandeko se transmettre de père en fils. Basignon sur Barwa ya époque wana bangonde bandeko zela babota Messie. Mais bakufa na bango. Il y a des gens même qui ont oublié parce que herba mage bakomi pas ya Hérode. Ba yebisi ke mokonzi bayuda botami même Hérode à comprendre te. Abengi ba tomaye le bolo kana mikanda boye bana kotala nini komam. Ndé baye ko trouver qu'effectivement il y avait une promesse de l'Éternel qu'un jour mon konziabayu d'akoyeba na kobota. Et papa nabiso na kondima oyazali Abraham, il a fallu 25 ans ya fois pour ayeba na kozwa fils ya promesse oyezali Isaac. C'est pour dire à mes frères et sœurs tozo sambe na nzambe to comprendre comment est-ce que nzamba zotambola na ba bandeko il a fallu bayo kanzambe. Le pressé na bango ezalaki nini pour na bango bandai komona ke non soki bakei kosenga pardon te vi na bango ko bonga te. Mais papa to mona pe na ba famille bele bandeko le ba kufa toujours concernant ba makama ba mapango yo. Oh papa akufi papa lek batika ba oncle batika li batika obelisa ba ya bana na bango. Bien, il y a mon papa, oui, aux années qui très bien, oui, il va m'amener télé, notamment on a mon équipe, frère, ça y est, on soit bien. Satan n'a pas fait comme elle a été, papa. Pour prévoir maintenant que mon tomo côté bon manuana, mais au contraire, bah qu'il y a des comité qui bangomo, yo peut-être somba qui chemise, oui, et qu'on a somba qui lui pousse ainsi de suite. Et il bilo qu'on y soit né commis, bah qu'il y a un amoli. Na molili et permettre la vie à tel. Et nani maintenant kangoli les ensemble de kaka oyo bango baboya ki koyo kelande lelo bazana kati ya kosala papa parce que ozana kin papa parce que pona ba oyo bazala ba victime ya ba makambo etala mapango papa lelo ni no kolo bana bon parce que bango bazola biso na lopango batika e botela biso bonde on a biso moko ta kufa concernant toujours ba problème ba parcelle oyo. Nazolo boy bandeko bakufa c'est parce que bazalaki na nzambe te. Parce que ezalaka bitumba ya masekite bitumba ya héritage. Eza bitumba ya makasi. Et mutu nyonso yazo s'engager na bitumba wana pona ko affronter famille ya papa, to famille ya maman autour ya héritage. Il faut ayeba na kozala makolomi balekati na liboba na nzambe. Soki ezandengo na te bako evincer yo. Mais ceux qui osent na makolomi balé na bonzambe parce que nzambe azotie un accent sur l'héritage les a droit na nzambe ko yeba ko protéger ceux qui ezana ebele ba ko faire parce que ba yeba kan nzambe te mais eza pe na ba mususu ba ko fate bazana bo moyo papa balonga bitumba ba tata mwasi bano ko basala bangolo ko mokote parce que babanga kate bandimaka que ezali notre droit plutôt bandimaka ke nzambe tondimeli il va nous protéger parce que papa ezani na ndo le bike effet que quand on a vu ça, ça a été placé au Kenimbo, Kabakei, Bazuye, et pas Banyo, papa, et papa. C'est comme Moutuna n'a pas tourné. Et là, il a dit solo mon cas toujours, n'a pas na potokuna. Moi, na mon roya pota à Outara Londres. Papa n'a ya koufi, matangi, l'équipe papa, tika qui se guide. On a limité à zone dans le temps à confixer livret parcellaire à zone dans Londres non ma pas on est tika la bongo batte kate bonabo batte balocataire batine la bango na bande on a mon na poto papa les bazar na bazwa raté papa une fois que anyata makolona na kinalongo Londres kuna tikin aya kota la bango aya kota la famille papa mbala mo maladie bandi. Est-ce que na musika kuna bazali na pouvoir ya kozala na musika te et quand on a combien maladie bani et par rapport au mutu passe makole comme ovinga makole kilo ko otambo te ayo ko ba ko menacer papa avec ce qui oncle na yeke mutu
abomi oyo bana quartier baki kobeta ye komenace oyo batumba ye papa. J'ai pas compris histoire en haut papa. Oko expliquer biso ni na kibonzambe. Papa Satan aza partout. Même na ndenge bazwa ki ye na musika te katanga te basi bazwa ki ye me barapela ki ya oko ba achever. Ah bon? Oui. Donc tina ada musika kuna basika. Tindenga zalaki musika wana eloko eko protéger mutu ezaka ka bonzambe. Mbongo iba banda ko tindela banda ko sala ngoni peut-être bambiance. Peut-être ba masanga ba kindumba ko kende ba concert ya mutu ainsi de suite et qui pouvait les protéger. Et Satan dans le monde na ye. Même Yesu azoloba royaume non se zali divisé ko yeba na possibilité te. Satan azala ka divisé te. Ndoki nanganga baza batu moko. Marabu na magicien baza mutu moko. Baza au service ya mutu moko. Ba coopéraka. Oko ya peut-être pas ya traduit praticien. Et pas ya charlatan. On se rend compte que vous en avez malade. Batali bo moni ke malade wana peut-être ko kona bino mutu acho yango parce que bindo kufu. Mais yo yeli yembongo parce que ya koni musala ki charlatan bozo kambo mbongo. Akobenga ko kona bino ayebisi no nazana victime na yo moko. Mais ndenge za boyo ko trahir ngaite na simba mombo mombongo. Bako coopérer ça va problème ezate tolongola maladie wana papa bakolongola ngo batiki yo ata pendant 2 ans. On monique au biki aux anayo bien sans problème. Oui. Maintenant après quelques temps peut-être c'est une autre maladie des oeufs qui se manifester pas inayo et memi ok imbala mo. Ah bon? Donc tine ta que non ida na maman moi longola poison ida na papa moi biki sara mbasu. OK prière ta longoli mbasu c'est que abiki sina été basadi chez mon rang. Papa bazo salaka qui échange ba pêcher un peu de temps ce que l'andelivi ya bato na yepele bakufaka quelques années après akobika na yebo moni moto abiki mais peut-être après 2 3 ans 4 ans 5 ans moto kokufa peut-être une mort subite moto koyeba peut-être na pour ça la crise de songolo tension wana bazumoli mona c'est que kaka kati na Yesu nde toko protéger notre héritage tout en étant Jésus-Christ. Que papa bisola ndoko Londres nous répondre ngana comprendre bien. Et neni na poto kuna atikali ko kufa mais tanga nyatiki bande kone famille moi ce n'est pas comme le ke mobala ko na âge 40 ans il fallait pas que les qui soit que na tout ça que anya kufa na été. Nzamba zolo kumu papa ngai na botani na Kasai izana maladi obazo benga ombaso babenga kamonteta webindenge ezoka mutu ezoka mutu boy bakoloba x soki aza na ndako abima libanda te soki aza libanda akota na ndako te ou bien à traverser point ya nzela te vous comprenez soki balobi à traverser point ya nzela te papa oko vanda même ceux qui ont vendu 2 semaines dans ndako malade on est kozoyo te. Mais les jours où tu vas maintenant traverser le coin de la rue et c'est en ce moment là nde malade wana et koyeba na kozoyo. Faut comprendre ndenge zoleka papa. C'est comme ça que le diable travaille pour nous na bato ebele ndenge zawana bango bayebaki eloko balobaki peut-être mwana wana ye avandaka kaka na poto jour ye akonyata kaka makolo na mboka oyo nde liwana ye c'est que tant que azalaki ne na poto babandaki kobundisa à distance mais akei maintenant au-delà ya interdit ou bien limite oyo batielaki ye nde omoni nde Akofi. Parce qu'on a bandu ko bazo dans la vision de partout. OK. Bazo se retrouver pe na ba mama ba héritage wana guerre na ba famille batika ba mapango ba parcelle boyo kanezate ba malédiction na bango ba kumbunisa bango spirituellement vie na bango avancer te ba komiti na point ya posséder bazo mon ba vie na bango clair te papa bazo la na nini ko lo bana bango ndira ni signé bana na pona délivrance na bango protection na bango. Ok, Zamba Zolokumu nazo ebisa bandeko nyonso obozana bitumba héritage lelo. Eloko ya liboso bino moko boza la bomoko. Satan nazo kotela plus na nzela nini. Bana mibali bazo croire que bana basi bazala kana droit na héritage te. Soki bativeli na héritage, okomona bana mibali bazala kana tendance ya koluka ko fait bana basi.
ekreaka mécontentement kati na mitema ya bana basi et déjà conflit oyo ebotani parmi bino moko bahéritier c'est déjà une porte ouverte soki bolingi bobénéficie na oyo ezali héritage na bino bozala makanisi moko bozala na bolingo même s'il arrive ke boteki eloko boyeba na kokabola par égal mwana nyonso azala na ese po soki eza ndenge wana te même moko na bino akokota en contact na baoncle atrahir bino nyonso parce que eza baka oyo na rencontre déjà Satan a koyeba na kodétruire bino d'une manière ou d'une autre. De deux, bon vérifier si réellement bino nyonso bozo sambela nzambe ya solo soki bino nyonso bosambela nzambe ya solo bokangama na nzambe malgré bitumba mutu moko te parmi vous akokufa mutu moko te vi na ye koyeba na kozala détruit parce que nzambe abandaki kopambola baboti na bino na biloko wana abandaki kopambola bango en fonction ya charge baza nango ya bana. Vous comprenez, papa? Et c'est un droit, l'héritage c'est un droit pour les enfants. Et ba oncle par na bango yebana. Et loko na kokaki koloba epa ya ndeko oyo akotisaka ba locataire na mopanga. Asalaki erreur. À quel niveau? Abosanaki que famille ya papa bazalaka na droit songolo na héritage. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ndeko to Hollanda? Oui, ndeko to ya Londres. Il a fallu couper sa bango droit là-bas, mais malheureusement il y a les droit là-bas, droit ni bango bazana droit na bango soki beauté qui mapango wana mi balé 75% les autres qui ne pas yaba les autres tikala na 25%. Na 25% soki maman aza vivante par ya maman eza na 25% wana bakoko par na bango eza na pourcentage wana et bande kwa papa ya basi na mibali na pourcentage wana baza na par na bango mais lokola nanu toteki lupango te ne fils que prendre une ou deux portes. Vous comprenez papa mbongo mena oyo ebimaka na deux portes wana ekandaki pa na bango bakabolaka pe moke ndenge bakokabola na espoir ya ke non jour lupango wana ekotekama nde tokozongana par na biso ya monene mais soki yo osali ndenge wana seke obotoli bango seke yo odefie bango. Voici pourquoi ndeko wana ne pouvait pas être protégé parce qu'aliaki yaye alina ya bato mosusu. Est-ce que papa na bando bazola na biso bazo se retrouver na bakawa na mingi bakoza na besoin bakotuna en contact ko aider bango na ba directive en kolo na ba prière na ba makambo mosusu est-ce que bakokota en contact na yo? Il n'y a pas de problème tozali wana basali na nzambe ko mosusu bazobanga nzambe bazali bakokutana na bango tout comme bakobenga biso attaque na nzela pe ke prière délivrance ke base retrouver la vie na bango ekangama toujours na bango. Il n'y a pas de problème tokopesa bango ba conseil oyo esengeli po bazonga na nzela oyo ekoprotéger bango pe oyo ekoprotéger héritage na bango litombe ezali ni baboma bino nyonso lopango etikala parce que soki baboma bino nyonso bokofi lopango etikala banani bakorécupérer ya papa c'est que bamoni ke base retrouver na badroit na bango baza siko na posaki ya protection ya prière que soit que bakomo mo bamakambo moko boye oyo eza clair te na bafayi boya tosambela nzambe wana ezali kobangisa satana azoluka kobangisa bino et n'ayez peur de rien akosala pe eloko moko te Yesu Kristo azoloba ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront pas bakobundisa bino kasi bakolonga bino te même Yesu Kristo ye moko alobi prince ya mokili oyo azo epai na ngai mina aza na eloko na ye te c'est-à-dire que soki naza na eloko na ye te moyen azwa ngai eza te mais ere yo ozolia par na yo na ya bato wana déjà ozolia par na bango soki bakaniseli yo mabe bakozwa yo soki ke yo ozaka na bapart na soki oza na part na yo bazobundisa yo injustement yaka tosambela eloko moko te koyeba na kosala soki peut-être bavictime mosusu baza wana bamalade moko babwakela bango papa ezoguérir sans problème ndoki moko te akoleka nzambe na makasi ya zamba. Merci beaucoup papa Richard. C'est moi qui vous remercie. Votre numéro de contact na bano bazolanda 00243 900
140 132 nakozongela 00 243 9 00 1 4 0 1 3 2 et numéro Oyo, les appels dans les réseaux sociaux, dans WhatsApp et puis sur Facebook. Et vous pouvez entrer en contact avec nous à n'importe quel moment, même à distance. On vous donnera des conseils, on vous orientera en prière et nous amenons à protéger Vino et à protéger les héritages. Merci beaucoup, Pasteur Richard. C'est moi qui vous remercie, papa. Merci na Arnaud Dadasi ma caméra. Bonzambe na Bonzambe. Lola Ezofuta. Maintenant, tu vas rebattre un peu. Bye.